ba miracle nini oyo yo osali oyo batu bayebi pasteur Jonas étant que prophète étant que pasteur. Pasteur Jonas asalaka bikamo te moto asalaka nzambe azana kati na ye. C'est pour cela na motuna na yo na nzambe banda bengi ngai zana ba miracle belé base komba babota bato bayaki na bambazo mbazo esili ba malade incurable ti ba sida esili babiso ba ekumba bato fingani na famille na quartier lelo oyo toza na mwana tokumisa nzambe na biso ngaza na problème ya opération fallait ba opérer nga mais avec condiment na payer papa selenga na délivrance bande ko na bandi que à partir toi na bimaka kaka boy ndia na zabo na zala ba témoignage ebelé tonjo ebike pour le bike soki bosali nyonso fo boluka pe boyebi dans la vie fo koluka pe koyeba makambo oyo ezali kosalema na kati ya Biblie ezali très important to faut chercher aza vrai John abiso aso la bien kitoko apisa biso ba idéologie na kati ya charte dans ce boyi bonda so sali mo kilina yo. Mais voilà, Natombeli Bino pourquoi et l'amour partout là où vous êtes. C'est 1G4 Cadence TV. Il y a le grand visionnaire, le boss Pati Libondas Achamon Pepe. Toujours dans la rubrique Nabiso, il y a J'ai compris la vie, Bolingo et Zawapi. C'est bien moi, Sarah, la douceur. En tout cas, Mokona Lelo, Nazana, invité Nanga spécial. Yemoko a se présenté devant l'auditeur, l'auditrice Nabiso. Merci beaucoup, maman Sarah. C'est pasteur Jonas Ngando, l'homme qui a reçu l'onction qui coule Moketa Washadai, Église Mission Divine. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Jonas Ngando, Moketa Washadai. Papa, lelo na monio, na tosh, la lingina eba, eza nini. Oui, merci beaucoup, maman Sarah, pour la motona na yo, c'est motona malam. Tonjo ebike pour le bike soki bosali nyonso fo boluka pe boyebi dans la vie fo koluka pe koyeba makambo oyo ezali kosalema na kati ya Biblie ezali très important to faut chercher alors c'est pour cela tokendaki kotanga pendant 3 ans pour na koyeba oyo ezali théologie pe koyeba kobima gradué en théologie. C'est pour cela que je suis théologien. Merci beaucoup, Papa Jonas Moketa Washadai pour la réponse nayo. Na lingna yeba aneni ni oyo obandaki musala nayo ya pasteur ou bien prophète. Na bandaki musala ya Nzambe tangu Nzambe abengaki ngai na 2008. Dena bandi ko prophétiser pe ko sale la Nzambe musala na province ya Kasai Oriental na Mbujimai. Après na yakina Kinshasa depuis 2012 dena yeko fongola sikoko comme pasteur paroissial na 2010 2012 après na longwe ilebo na komi awa bayeko consacré ngai awa tango na fongoli église ya mibale na Kinshasa pasteur paroissial et pas mon père spirituel apôtre Amardoché Kanyenda Wambo bouche autorisé hôte de la ville de Mbujimai. Merci Papa Jonas pour la réponse nayo. Kokiko yebisanga église o yebisinga eza mission divine adresse ya église ezali wapi? Adresse ya église ezali na Matete. Soit commune à Matete, de place église na biso ezali na quartier de Bonhomme, 10e rue Yamibale, numéro 36. Merci beaucoup Papa Jonas Ngando. Okoko yebisa ba téléspectateurs na biso ba auditeur na biso oyo bazolanda biso na tanyo so oyo sali na musala Nzambe ba miracle nini oyo yo osali oyo batu bayebi pasteur Jonas étant que prophète étant que pasteur. Merci beaucoup maman Sarah. Pasteur Jonas asalaka bikamo te moto asalaka nzambe azana kati na ye.
C'est pour cela na mutuna na yo na nzambe banda bengi ngai zana ba miracle belé base komba babota bato bayaki na bambazo mbazo esili ba malade incurable ti ba sida esili. C'est pour cela nzambe atindi ba mosusu bakangama pe na ko voyager ba bazanga mabala babala ba bilembo eza ebele na musala ya nzambe obanda nazo salela nzambe musala. naza awa kopesa témoignage ya nzamba Jonas Ngandu papa na biso asali ya minene na vie na biso babiso ba ekumba batofingani na famille na quartier lelo oyo toza na mwana tokumisa nzambe na biso ba ekumba nyonso boya na mission divine bokozala de cité boya ebele na mama Rachel na pesi bino mbote na kombo na Yesu toza na esengo makasi ya miracle ya nzamba Jonas azosala na mission divine nazo bengise bino boya ebele naza na esengo makasi na nzamba asaleli biso na mokolo lelo samedi le 25 mobali nanga amati grade azalaki na grade ya kokita nzamba amatisi yango nde na ye banda oza déjà na musala ya nzambe est-ce que eso consacré basala nzambe mususu ou bien nanu te? Oui, merci balandi na biso banso bisika bozali naza déjà pe papa ya ban 7 asina consacré ki 3 na yeko consacré pe 4. Merci beaucoup pour la réponse. Na bongo na lina yeba devant les téléspectateurs na biso ba mariage combien oyo yo déjà au consacré ba mariage ou bien ba mariage oyo so pamboli na kati église mission divine. Merci balandi na biso na pesipino pe lisosombote ya balami bale. Je pense que banda nazui musala ya nzambe jusqu'alors mabala eza déjà 10 on a balisi na église mission divine ici à Debonom. Merci beaucoup. Conseil nini oyo okopesa na ba pasteur oyo nanu bazui makasi bambongo ezozwa mame bazui makasi ya okende kotanga te. Moi conseil muke oyo okopesa na ba pasteur oyo nanu ba kotisite ke bakende kotanga pona ba col pastoral na bango. Oui, merci beaucoup maman Sarah pour na mutuna. Je pense que ezali musala oyo mutu yemoko andimeli yango pona kosalela nzambe tout d'abord, et la deuxième chose il faut ko luka ba recherche na zo yebisa basali ya nzambe ba apôtre ba to nyonso ba serviteur ba prophète ba évangéliste ko luka ko yebeza très important parce que ce ko yebi tes apasi pour le lobby que nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Et ça na moto yebi koleka moninga te mais ya moto il faut toujours rechercher. C'est ça boluka kayango na boyebi mingi puis kotanga pe théologie za malamu so lobby que théologie ezali satan ezali salama beno botanga za malamu un pasteur faut oyebaka pe makambo sosu ya kati ya théologie et kopesa yo pe makambo ya bien même na mateya na yo ba herménétique koyeba pe ndenge ko banda pe ko silisa mateyi na yo wana ezali conseil na so pesa ba papa ba yaya ba leki na biso obakoti na musala ya nzambe il faut kotangela yango ajouter la connaissance c'est la science parce que tango pour le solo babongo obi que faut place musoso ko kangama et moi me fidèle à tunyo motuna banto toza ko diriger na ba église mingi bazaba intellectuel mingi pe basa batu minen ba cadre ba koza na église quand même koko banda na bango biloko ya poto te faut koko tisa bango biloko ya malamu oye kolesa bango pe na vie parce que la parole de Dieu c'est une puissance qui libère moso sakolo ba que non parole de Dieu batangela kayango te bien sûr ceux qui osana appel il faut ajouter pe la connaissance to le but que otanga pour usa la pasteur mais na lobi bien que ceux qui osana appel wana okobakisa pe boyebi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup balandia chaîne na biso NG4 Cadence TV binomoko bouti kolanda ba réponse ya papa na biso Jonas pasteur Jonas Ngandu l'homme qui a reçu l'onction qui colle binomoko bouti kolanda sikoyo et comme na étape binomoko boko mona to lexa micro baladère na ba sœur ya église ba mama ya église boyoka ba témoignage oyo ya pasteur Jonas
Pasteur Jonas, okoza na batu oyo opesa bambote. Merci beaucoup. Nazali kopesa mbote epa ya papa nanga apotre Mardoché Kanyinda Wambo Ibusho autorisé. Na pesia mbote na mbujema MK. Pe nazali kopesa pe mbote na molonga ni nangai mama Rachel Ngoya bisika zali azwa pe mbote. Puis nazali kopesa mbote na tous les serviteurs de notre église Mission Divine, Pasteur Formon Biya, Félix Kalinga, Alexis Nyota, Mama Sarah Otozana ye, pe Mama Lucy Lusamba, Mama Tina, apesi ba nyonso ba mama ngolomwa kabong na pesi bango mbote bisika bazoami. Pe na pesi papa Augustin Disanga mbote, Raphaël Mwajel mbote, David Bukasa mbote. Mbote ezali panabino. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui, merci beaucoup ba téléspectateurs na biso na ba téléspectatrices na biso o bazo landanga na katia chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV. En tout cas, motuye moko ami lobela kate, il faut bino moko bomo na ba témoignage. To koleksa micro balader, bomo na ba témoignage ya moko na kati ya église ya Pasteur Jonas. To koleka. Oui, ma téléspectateur Nabiso, il y a 1J4 Cadence TV au Bazola Nabiso na pourquoi ya lelo. Oui, na ebisa kibino na l'examen na collection micro balader na kati église na ba sœur ya Pasteur Jonas Ngandu bino moko boza wana bolanda. Tozo telema pona kotato la bolamu oyo papa na biso mukete ya sada yazo salela biso. Papa na biso azo sala biso miracle makasi. C'est que ezana eloko moko eza makasi liboso bana nzambe te. Oyo komona ke eza makasi na misu na yo me na misu nzambe eza pete. Biso toza na nzambo ya lobaka, nzambo asalaka ba miracle sans cicatrice. Nga za na problème ya opération fele ba opérer nga. Mais avec condiment na payer papa selenga na délivrance. Bande ko na bandi ke a partir to ane bimaka kaka boy. Ndena na zabo na za ba témoignage ebele. C'est que eza eloko ya koloba te me yaka pusana omona bikambo eza ya makasi ata babi ke bakangi ona mpungu nzambe na biso alobaka amonaka boya kotato la munena nzamba Jonas Ngandu oya salaka ya minene na kati ya mission divine yango tozana esengo ya oya salaki lelo oyo lelo ezali mukolo na ya collation ya diplôme ya azui ya boyebi o vraiment o ya pesi biso tozana esengo makasi boya ebele boya komona o batu batikala komona te tokoki kozala sans prophète mais nyonso kozala ya mabeme mibale misato eza o ya nzambe nyonso baza ya nzambe te mais biso tozana nzambo ya lobaka o ya monaka mais boya komona botatola munena nzambe asalaka baza ba ekomba babotaka te baya bakobota bawe bazwaka mabala te boya bokozwa mabala bawe bazana malade bazwa guérison te soki boye bokozwa guérison miracle nyonso bolukaka ezali na Ngandu Jonas muketa Shaddai. Merci. Ngai mama Marie nazane esengo na onzamba asaleli pasteur na biso ya esengo pasteur na biso asa prophète munene asalaka bikamwa ndenga zawana soki ozoluka mwana yaka epa ya pasteur okomema mwana soki ozoluka musala yaka ya ata maladi ndenge nini yaka pasteur na biso yango makambo nyonso ya asalaka ya bikamwa wana nzamba asaleli ye amati dimension yo muto oza na maladi oyo esilaka te oyo muto oza na mbazo esilaka te mbula na mbula yo muto bela maladi ezanga guérison tozobengi so yaka yo muto botaka te oza na problème ya kobota yaka na nzambe na ya kosala elobi kamwa okotemonie pe munene na nzambe. Bolandi oeza témoignage à papa Jonas Ngandu église mission divine. Venez en famille, venez nombreux na église mission divine et pas il y a pasteur Jonas Ngandu l'homme qui a reçu l'onction qui coule. Binomoko Bolandi ba témoignage ba pasteur oyo bozape na connaissance bozape na posa bokoma lokola pasteur Jonas Ngandu en tout cas bo désespéré te bo continuer ba étude na bino bokoko m'appelle lokola pasteur Jonas Ngandu
venez en famille. To bengisi bino na église mission divine. Beaucoup na pasteur Jonas Ngandu ba miracle ezali. Oya bota kate akobota na nzela ya pasteur Jonas Ngandu. Oya azala ba problème oya eza ya famille, ba problème ebele ezwaka na ba famille. Do ba condamnation ba makambo ebele ezaka na ba famille. Ndeko nanga boya bobosa na pete ko partager ba vidéo na biso, ko liker ba vidéo na biso ya chaîne na bino obolinga mingi 1J4 Cadence TV pona lelo to suki wana na pesi mbote na mo boss parti Libondas ainsi que toute la famille na pesi mbote na Chata Mayangi na pesi mbote na Olivier 0033 na pesi mbote na balandi nyonso ya o bazaki na biso elongo na église mission divine bambote na bino place ezwami bino mbote na famille Makengo na Poto pe na Kishasa mbote na Gi Ogisha bambote ebele pona lelo to suki awa. Merci beaucoup. aza vrai John Abiso asolaka bien kitoko apesa biso ba idéologie na kati ya chartre dans ce reboyi bonda asosali mokili na yo